partout à travers Congo Lisanga télévision totombe bino mokolo elamu baiki nyonso bozwami partout dans le monde entier na mikili ya poto na est ya République démocratique du Congo na Congo central na Maindombe ezali province nanga totombe bino penza mokolo elamu na cadre kaka ya actualité politique ya mboka na biso Congo tope ba actualité musu penda etambolaka na toa ya mboka na biso Congo lelo penza tokosolola matali mboka Congo matali penza ba question ebele oyo ba peuple congolais bazali komi tuna ndakisa penza liwa ya moko ya ba bato basaka penda cinéma surtout na cinéma to pe na film oyo ningisaki mokili mobimba to ko ba Congo film ya La vie est belle oyo esamba depuis 1987 to monaka Papa Wemba ou bazaki acteur principal Kabibi pe ndeko na biso Mongali oyo de son vrai nom vraiment Riva Kalimazi de Lopipo alias Mongali au penda kotika biso depuis mokolo le 4 janvier pe à son âme to kolobela penza sur yaliwa na ye to kosola même matali bozongi ya nzoto ya musicien na biso Defao ya kufaki kuna na Cameroun na Douala peut-être sur la même ateli politique en mboka na biso Congo arrivé à chef de l'état na Sankourou malgré réhabilitation il y a aéroport il y a Lodja to moni penda salle d'attente il y a Lodja oyo ko sekisa ba imboka et ko sekse ko pesa pe pasi to le rapprochement il y a ba cadre il y a FCC PPRD au penda bango ba kotina masua il y a union sacrée na bit nini tombeli bino ndeko Jeffer wazali penza proche ya papa na biso Mongali wazali petit frère ne boko mona ba mwindo oya kolela ya na ye akufaki mokolo lobi mbote papa Jeffer mes condoléances. Merci beaucoup maman Jeanne Jokwa, mes condoléances nangai. Oui, tozwango kasi to ba mes condoléances na bakongomani nyonso parce que kufi azali ya biso ne balobaka artiste azaka na famille te kasi azali ko appartenir na société dans laquelle azali ko sala bongo mosala na ye et na profiter pe na pesa pe ba meilleur vœu na mbola sikana ba nyonso bazali tozomba liboso et na pesi bongo meilleur vœu na kulut na ngai filé à Salempio l'homme de la génération confondue pesa mbote maman Florence Nsona ainsi que bana nyonso et na ba nyonso balingaka bongo je ferme mikote na lingi bango mingi vraiment ba bonne année ba meilleur vœu na ba nyonso ba rolanda biso ba bonne nyonso Congo Lisanga to pesi bino ba meilleur vœu na bino Papa Jeffer ndeko na biso papa na biso Mongali pe à son âme une plie les célèbres au penza basara qui film oh La vie est belle de Rez mémoire Papa Wemba où il patika qui biso depuis 2016 les loyo o azaki penda ami d'enfance ya Papa Wemba Riva Mongali akufi mikano kolobela nanu liwa wana abela kipo je me rappelle to sola na yo lobi nanga kebo wana matanga moi si ya Mongali akufa qui même pas 2 mois to moni moi mobali pa lundi papa Mongali abela ki ou soit ba mort sibita ngoka ndenge ko salema mikolo non papa arrive à Mongali abelaki juste après liwa moi si ne tutu bango tonto moi si na kufa ki isaki même pas 2 mois parce que tout au kunda kala mingi te awa juste après décès naie et ça liba 2 semaines de Venabiso tondo bengi Riva à belaki moi muke après il s'est fait que à côté hôpital va opérer malade moka ya libumu kaka opérer libumu après et moi mikolo a mais le pena makasi penda te na hôpital juste après opération et après car je pense 2 semaines comme ça et puis nandingi boyo ko sangwa mama ke non Venabiso Riva Mongali akufi atiki biso malade ya libumu ezani poison poto mona mingi penda na société na biso congolaise to mona bato mingi bako zala empoisonné malade ya libumu eza poison typhoïde parce que conseil na kopesa bandeko nanga papa Jeffer na umeli mingi pe na hôpital 3 mois yango na Saint-Joseph na mama na komona bato nde bazobela typhoïde mingi ba négligent bazo pasola ba libumu donc nyonso ba sa scène na nyonso ba sa na libumu donc eza malade moko ma faux
éviter na éviter les choses qui typhoïde poison pour dire que poison en tout cas à ce stade là je me réserve parce que opération là ils qui lié à maladie mort brouillé mon pour n'a respect à liberté et puis à la personne il y avait la mission mongali mais ils qui musika à la poison ils qui non malade net car maladie nous sont belas nzambe monde pisaka ya nzambe monde azwaka mais pas ces rapport et tant tous avec na matanga ya moi sinaye va banda kolela ave et ça qui biso même passé ve aolela moi sinaye alobi olobaki ngana okende na otikela yo charge ya bana mais siko awa yoki otikela charge ya bana ese ngana kwa kolambela bana fufu na kosala bana en tout cas abanda kolela penda na passe mingi mais tia siko na place ya bana siko papa azolela départ ya passe ya mama pour autala pona bana siko na papa na maman bazate pour tiki bana bazana wa mike bana misusu bazape na mike makasi je me rappelle que na batanga maman bango moko kutu aotuna alobi siko soki to ke classe maman mutako ya koza biso na classe tonde parce que tant maman bango kufaki bana bazaki na période ya ba classe banda autant abiso to kuf c'est to ke classe maman ayo sa tantine na bango azaki na ndeko maman na bango nde to ke classe maman mutako ya koza biso tonde nini. Alors la tante voilà à barrer bancaté maman soit si avant à Sabino soit ngamo non les canaux Sabino. Alors je me mets à la place de ces enfants pendant et puis si passe mingi l'artiste n'est plus mais nanzela ba œuvre au batika eza œuvre moko eza ka national mais eza international parce que la vie est belle eza film ou était quelque même image culturelle ya mboka na biso même l'espace ba mboka mi pa to mona qui impact nango. Tant que vous allez comme on a fait ma fête, vous allez vous bongo kondo papa wemba au patika kibiso en tout cas tant que nous na émission à souka parce que on a pu accorder une émission mingi je pense qu'on a découvert une photo tant qu'on accorder une émission à souka to sala kana to sala na kata lupango oyo ba sala ka film à la vie est belle parti moko oyo oui place papa wemba boa kaka mbongo na salle de babi mbongo naka ezaki ndaku ya Colonel Jagger ozaka nani Vwandu ezaka ndaku ya Vwandu ya mwasi na ye liboso mamu place pour moi to vanda to ça émission ya suka obo mona wana ba photo to ça ki ngo na ndaku wana ayi singa en tout cas je fais tant vous présenter émission je sens en toi de l'énergie abi c'est pareil pour la culture ya mboka na biso c'est pareil pour les artistes congolais tant on a na scène au sentir azo dégager l'énergie. Mais sauf que l'artiste congolais ou l'art congolais n'est pas canalisé. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive pas à canaliser. Tout l'État n'arrive pas à subventionner le secteur oyo, il y a culture. Il y a un artiste je me rappelle la tournée qui est les oyo, ce que émission il y a souko sala na vie na yo. To kanisa mongale na nini. Émission je pense que na chaîne mususu bandeko balanda ki émission na bi lelo oyo ce que émission auto sali na émission ya souka. À part la vie est belle. Alors oui, à part la vie est belle, dans un film où il y a non, à part Riva, film où il y a jeune mort ndundu boajoaka a violaka ndoko violer ce qui jeune fille mort boye ya ndundu mort boye. Masami sumo ya lingua la awa. Les rebelles sont les nini boy. OK, là et moi garçon là soit dans un voilà. Voilà, abi, un film est belé autre ça là, boy boyango ba kanselanga mais œuvre oh ngamona ça conscient que ba kanselanga la vie est belle. Natuni bongo sur le plan matériel. To kanisa rive mongali na nini. To lobaki film la vie est belle et sunga ki na nini. Alors bi Kotsunga film sunga na ko baka na notoriété hein. Les locaux soko ko ko lukanga ba ko lukanga c'est grâce ya la vie belle mais en termes de revenus en tout cas vu que film la salam ba saka non trop jeune ou bi ka ba jeune ba la plus ka succès ou tala ah ngai bolé ka ba ça oui mais ko la de pena à fond et c'est là qui moi passe en tout cas l'artiste n'est plus mais ba œuvre naé ndeko la kisaki parce que non mongali azali surtout ba bazwaka ba occasion ko kanga na ba photo ko sala ba émission to poster pour ça Facebook à chaque fois qu'il va souvenir
Darozonga, au moins, artiste doit vivre toujours dans la pensée. On dit l'artiste ne meurt jamais, on les reconnaît à travers ses œuvres. Papa Abso Mungali, Torumo Naye, à travers ma œuvre, on ne peut tout le monde Papa Abso, Papa Wemba, Soki Nayo qui moi, Nzembo Naye, Salima moi bien. Et puis une petite précision, moi j'ai Mungali Riva, Azalaka camarade de Papa Wemba. Azalaka petit à Matonge. Mais c'était plutôt Yaya Mungali Riva. D'Azalaki camarade intime ya papa, camarade intime. Tant que c'est là que non, va retrouver un film. Quand des Azalaka petit moment sur la rappelle bien quand des Azalaka ni pe Azalaki pe la bagage intellectuel, il vend pe cours. Quand on a papa me dire que ça qui va comment dire, bah master. Or en réalité Azalaki petit en même âge et pas papa Wemba mais Yaya na yé propre des Azalaka pire donc pire master ya papa Wemba. Ndako o tourna ka film la vie est belle wana parti na uti kolobana. Ezaki ndako ya na bango wana ndesiko apesa kiango pour que va tourner la vie est belle. Oui, Mungali basala film ya La vie est belle en 1987 même soupe mingi ba msu notre botama te ba soupe ba botama déjà mais film on a ti lelo ils ont un impact moko La vie est belle ata bano ya biso to boti na ba 2000 bana ba 1900 ba 99 baza toujours crier pour batala kaka film wana ezaki na contenu mo malamu la plupart ya babisiko basala ndete sika oyo bakenda papa mbabeta concert suka suka esika na nyapo yaka musicien na biso danyo papa pepe kale sala awa na kasavu bwana félicité so bala kasavu ebi na kanda kanda donc ba ko ming basala vie belle zeka ka matonge pe kasavu malheureusement maman j'ai un espace wana oti kotanga wana neti pesto saki émission suka na vina biso Riva Mungali ba abandona yango kaka bo esika moko historique to mona ka ba musée ezana ti place moko bomba ba encadrer yango batu ba kinda ko sa tanto ke kuna to mona ba osa ba art moko boy kuna abisinga omoni a to sana place to sa émission ata moment nous parlons tous mona ba chaîne étrangère ezali awa ba ba osa ba filmer ba osa abi mais est-ce que depuis tout vanda a to tika mona ta mukolo moko te chaîne nationale biso RTNC et ya ko lukata mususu et c'est documenté sorte ça documenté par rapport à ba site pour dire quoi yamboka na biso souvent ezalaka abandonné biso tozaka nene mais bato ya musika bapa ya nde bayoka bimika tomoni succès nango tosepeli après tobwakisi or mundela kotaka pena na fond ayeba inspiration utaki ba pour que film oyo komama ekomama na condition ti bakoma pe na niveau boy. Oui, papa je faire papa Mungali aza sous-souté relation ni penezaki entre Mungali na veuve papa Wemba Amazon pour tout monde comme moi ba photo moi retrouvaille to pena bana ya papa Wemba baza penza mwebele parce que zaki déjà famille talana nukaka bana matonge neti babino bana matonge te bazaba tegala mwana kasavu to kasavu na matonge ezaka nde moka de so rabanda la kitambo tozalaka omona donc déjà bango bazaba tout déjà bazaka ouvert en esprit bazaka cool basolaka déjà nanu bien ozomona ba mesana ki tellement trop papa Wemba a familiariser la famille maman Amazon makasi na ba pesi na nyonso au moins que batnyonso bazaka na entourage ya papa Wemba bazalaka bena bana nyonso papa Wemba et puis na mère Amazon Mungali à chaque fois tant occasion d'ako se présenter abanda ko kende kotala mère Amazon soit ba téléphone kazala ils sont souper to kende kotala maman te on a kotala donc en tout cas vers la biso Riva Mungali je pense que Moutarolela yen celui azaki vivant papa Wemba mais quoi papa Wemba zate moutarolela avec honneur nyonso wana ezala maman na biso Amazon akopé ça est honneur oh ceux qui viennent beaucoup la zaki vivant aninga pesa en tout cas relation avec mec kitoko surtout na bana je pense que tout le monde même bana ba osa ba fait ba osa ba vidéo pour na bana qui ça comment est-ce que ba ça pena des cœurs na tonton na maman zani c'est tonton na bango et Riva Mungali akufaki vraiment paix à son âme papa Riva to peut ça toujours ba communiquer sur Bobimi accord on a des équipes à faire il y a petit frère vraiment il y a papa Mungali a roulé la Mungali bana matonge andei babi ba roulé la papa la bango maman Amazon a roulé la ndeko naye vraiment et ça passe moli monaye pe mana kimia toujours quand makamba matanga tout kotana nous sur mort ya ndeko namso papa namso defao
o akufaki déjà mikololeki na Douala kuna na Cameroun to kozela fallait corps et depuis les 4 mais to moni moi kokoso salami gouvernement indi penda ko en charge bobsek ya defao o déjà mokolo lobby déjà ba okene déjà na Douala kuna pona kozwa corps na ebalele awa ko ba leba mission to leba papa wemba ba madilu papa na mso lutumba mikano ko lobela sur mort ya defao mingi ba makambo ko loba babi kabila tindi ba avocat na kuna ba onde bazaki ba producteur lobi to na vandi na producteur à nini concert à Souka to l'accent ba image concert à Souka vraiment au défend fala beta kuna na Cameroun babi parmi ba producteur ba onde ba salé ba empoisonné babi kabila ndatindaki ba producteur wana ba produire ba salé ma beso to yebi nde to yebi histoire selon histoire kabila kabange chauffeur il y a des fois depuis Tanzanie des fois qui n'a exil grâce à il y a fait que toi Tshisekedi to moni des fois zonga ngana to yebi des fois ni atrata lokolata matadi en comate mais grâce à fait que toi Tshisekedi to moni ba prisonnier politique no so ba bimi ba exilé politique ba katumbi ba des fois ba zonga na Kinshasa malgré quoi Mercedes c'était a commandé des pays de l'est de l'ouest kuna lelo ya kufi to tu not bolanda nanu ye na mbeta hôpital là papa jefenda bande ko bundana na moi maladie bato ba ko filmer ye to tu ne bolanda plutôt zongi bongo na sima. Il a dit qu'il ne faut pas que toi tu sois comme ça pour que lui vienne. Non, non, non. Comme tu es malade, il faut que lui vienne te regarder sur le lit. Ouais. Tu vois? Okay. Il n'accepte pas n'importe qui de venir ici. Ouais, si moi il accepte de venir ici parce que c'est quelqu'un de bien. Okay. Tu vois, c'est bon. Oui, c'est quelqu'un de bien. Il faut que ça sache. On commence ça. Le concert. Oui, quand lui va réfléchir, il va te dire quand le concert va se... Non, là, dès qu'il retrouve la force, santé, non, oui. Il faut qu'il retrouve la santé, Oui. de façon à s'élever. Oui. Là, on va parler. Hein? Depuis que le retour. Retour. Dès que toi, tu vas retrouver la santé. Ah. La santé, Isa Kitoko. Malem. Anda penza unaweza ki ba image ya Souka papa des fois au moins ko benda na kati kola mbeto na bato pe ba filma mutata na eta pas si to ka sezara na Congo to ka na Cameroun vraiment papa je faire moi analyse comment na penza makamonyo soto lobi ndenge ndeko na mso de fois ko bundana mbeto obi nazonga mwa mukele makambo lobi mutazo potana liwa ole ba sauver ba wela ko filmer na fungula mwa muke ba sp belé azana no star ouais osomona soki peta musu video pe bimaki ta musu tonga to ba pete ke non akufa na ba conditionner aspect musu sur et puis des deux omoni mentalité chinoise to congolaise ekota partout ta musu ba banda ko filmer ta musu ka ba congolais wazala kuna na caméra oh yeba wapi omona talaka ana kinga na mona accident sa mi côté musu na bandal na papa mukolo ba kota ba misatu na presse ko mitu ko mais papa mukolo ba misi téléphone nga ko si papa nga na journaliste na za kuna caméra ata carte na ngo mais na oki mawa pona bato na bana kati ya point mais ozowela auto filma kaka po éviter lo biso mama ozomona donc pona ko pona na parfois ndo le baki liwa vient na biso des fois que bato ba produire ye bato mususu bazaki na kati ya bato soki ya Kabila Kabila zaki chauffeur obi liwa na Congo surtout na Congo na biso liwa normal ezaka isusu te liwa nzambe ezaka isusu te ezalaka Kabila mutabomanga bato ezalaka bata FCC nde ba empoisonnaka bato ezalaka bata nde basalaka bo mais liwa ezana ngo normal ezanzela ya mutu nyonso et puis to bosana te makambo nyonso ndeko lobama entre guillemets pour papa na biso des fois to yebi pratique ni vient na biso des fois ndeko sala ozomona o bato mususu ba ozala lezi na loba ngo bato mususu ndeko kino vient na biso des fois zaki homosexuel vient na biso zaki ba mambo belé tant cette vidéo na mususu bato ma commentaire na ndenge na diverses façons mususu abi kino o vi avimbi libumu ba maladi o ba pede tongenga na yoka kana ngape na soka moi o ba maladi o ba pede ba kufelaka vi avimbi libumu mais esala kinga pasi tona monaki vie likolo ya mbetu wana talaka ndeva kondi via fani de ba komna via fani et puis ya pasi mama jeyo vena biso des fois kufi jusqu'à tout tika okata déclaration te que au moins na bimi au ni na bimi babil des fois laisser aucune veuve et aucun enfant donc tolo banini ya papa mso tabulete mona ki tala
bamisusu balobi oyo penza na vie na biso defa na vie na biso personnel vie na biso tabule na sali mabe babi elenga mokili bota bana otika bako bona makoko bimasuki ya pembe ozomona surtout côté génération na esili papa esili histoire na esili kei bien sûr que yemoko ton raisonner dans nzeba nzembo mais le besoin 5 ans que non mutu moko za relève de moni même tout monde a rendu on a biso ba marque bazali côté média tout monde a rendu on a biso bazali tout monde a baza ozomona veut la biso c'est Yvette Tabou na pesi oui veut la biso beaucoup atiki ba orphe na mona écoute orphe ndia comment ko yemba mona papa ndia comment ko yemba Sidney Poitier ozomona bato bazali baza oseni bazali pe ko kolka ko immortaliser pe esprit à papa na bango à travers ba œuvre abanda ko sala avec la biso ko film tout monde a déjà na ni moi na Didi Stone a déjà na mode au moins elle est à la page au moins na fait la biso na ni fait rigola moi na wana Melina ce qui yepé déjà lingi ba makambo yemba mingi au moins non azakaka au moins mais sikoyo liwe avait des fois en quoi écouter la Joseph Kabila kasi poza ki nazamu ta FCCT mama j'ai fait biso toyebi des fois quoi ki mamboka oyo ezalaki ete po akimaki Sekusa Kabila parce qu'il était son chauffeur depuis Tanzanie toyeba mais to tourna pe na bémission na ba des fois bazonga mais des fois niango alobaki eza lokuta mais là on dit yo yakimela kimboka mais sikoyo soki ye moko Kabila alonga na bokonzi des fois bazongi faki Kabila ndaki mami muto nda zongi grâce à Félix arobimisa ba secret nanga Kabila tikali awa bo sali des missions des fois tikolo ba jamais makambo andimana ezala de loin tout comme de près mais tata ozala na Kenya kuna ngati na ngoma ta vidéo mota ba keo ndeto mona ba deko ba bukichi wasala ba finga ba régime awa donc tikolo mona est-ce que tikolo mona ngo est-ce o ka ndio kuna biso matumona des fois la kino ona kima mboka na pona Rwanda wana azaka chauffeur nanga de comme na bokonzi tout tikala koyoka te zaka ba tunini ba tunde ba linga kolatisa Kabila ba kombo nyonso ba latisa Kabila makambo nyonso des fois akufa na parmi ba salaki équipe ya production na batu ya Kabila bazaki na kati yebisanga Kabila soko buma defa azaki ba moyen sans azaki na pouvoir akape ko déléguer pe ba ni ba kenda yo kasi ba mission bongo tikala ko sala mate atindi pe ba tamusu ba mboka ba bongo asala ngote tanga azaki na pouvoir asala ngaka lelo oyo tanga longo na bokonzi et puis des fois pas comment de ko yana mboka ezala ngokaka bato azali omoni bato so omoni ba ndeko na biso ba taliban ba luka la façon jusqu'à ko bebisa réputation mona mboka Kabila ba ina ba mission nani nasa muta Congo Kabila pas congolais on a maybe abimisi rapport na ye ce qui natango Kabila babimisa ko ce qui combien de milliards de dollars pour alimenter c'est égal Kabila atindi ba avocat na ye Kabila rappelle pas Kabila ngo ba na robi biso nyonso za awa to yibi ba adresse nyonso ya Kabila adresse nyonso o Kabila za na Congo to bika za na ferme na Kingakati to bika na ferme na Congo central na Matadi na Mwanda to yibi za gele to yibi ba résidence nyonso ya Kabila so linga abimata talaka sorti nyonso ya Kabila eningisa Congo donc Kabila c'est mon accident a eningi si Congo vers on passe à mystique à Chine ram bon c'est ni bon la vidéo c'est le silencieux bon monité wata ka vers bimina azokat Majeo des fois silence est la meilleure arme au monde meilleure arme non seulement meilleure arme va comprendre force na bango Kabila a sa force en depuis nyonso ba funda Kabila azali susu na armée Kabila zo dirige sur armée Kabila zo dirige sur justice beaucoup ko kangaye luko bozana ba preuve que non liwa des fois il pas na sima appelle manœuvre c'est pour que le corps des fois et comme un peu que c'est le FCC qui bloque Kabila n'a zo bloqué quand c'est Kabila mto comme à côté d'un avion alors que donc même avion ti ba que ba ko zonto teni ba ina ngaba non c'est question ya ko apprécier makambo tant vous avez ko salima selon circonstances ya Nzambe ozomona Kabila na habité tant mususu ko landanga ayo kisanga personnalité Kabila aza pourrait ba mambo belé ezoli actuellement na mboka na miso des fois mais papa j'ai fait yo ebike pendant 18 ans oyo régime Kabila sami mo ebike mboka ndenge ezaki na kati ya libulu même mboka ezaki na kati ya libulu ba koko to
Pour la journée, c'est liberté d'expression. C'est qui moi la liberté d'expression. Même les Lopez à la carte. Malgré petit le Lopez à la conscience na biso ah batatana au sango bandeko belé ah bazaki menansi bamsu ba les femmes on a bureau à aner car na régime OT ndeko na biso Olivier o tuko kufa awa Olivier Punga ba tuko torturer exact ça la kingakati tout ça la na service ya la police ou la sécurité mboka na biso ozomona donc c'est pour dire quoi quand on est au pouvoir on assume Nalobaka gouverner c'est prévoir. Les autres tous apprendre mot. Tous bonne to poser ba ministre na ba question ba député na ba question. Ezani tous prévoir pe lobby so ki penza ba salinga grâce na comme la place wana. Ba faille on a monde pas na bango na sanini na ko ya na ngote. IDP ça qui na opposition. Est-ce qu'on est se préparer pour la relever ba défi ba faille so tout monde oh mama jeyo. Batika ko kanga Kabila ndoki ate sika ndoki azana yete. Ozomona batika ko latsa Kabila ba chapeau nyonso ma bezo sa manamboka ah des fois aussi à Koufi. Kabila tinda ba et puis le niveau à Kabila na charisme à Kabila batangi ba makambo bele batangi ba Poussef Chebe awa batangi ba makambo bele ba Russie silence radio c'est pour dire quoi yemo alors non personne ne décide de la loi osomona mutasa ni kolombe ko asate si réellement Kabila se reproche de quelque chose azana kingaka azana ba avocat botinde la kabiso ba petit peu no benga biso ta ba convocation sur invitation botinde biso il va répondre. Il a des avocats qui ne répondent ceux qui réellement récemment tout le monde qui déclaration un avocat à Kabila image tout le monde qui déclaration par rapport à Congo hold up wana o esalema ki pour na ba détournement enrichissement illicite et ça qui n'a pas proche à Kabila tout le monde qui va romper ba osaki tombe lobby on les a acharnement contre et ça normal maman Géo au moni déjà tant que yo travailler na kati ya collectif ba journal ya plutôt ya ba avocat na ngai boza wana pour na ko défendre nga ce qui boki si elo moko bimi na kombo na ngai et que na se sentir lésé bino tant que ba avocat na nga bosani botelema ate par rapport au kamoto on sent que notre client est lésé il faut maman défendre en haut mais je ne crois pas que la défense la défense médiatique et c'est l'avocat Kabila tinda rabatou je ne pense pas Kabila c'est un homme généreux natika kokutana Kabila te mais na kotanga ekaka tout ça batabilili tout ça là quand même tout tanga ba classe to yebi kotanga motubo nde na mona Kabila en dépit ya makambo nyonso mutazanga mabete abuma batu certes a sauver celui qui Kabila pas pesa ba ebele pe ba vie ebele ya tout le monde na batu entre autres tanga moni pe bo muto Kabila pe moi 100 francs lobi pe na kutana nzela jaune ils ont moins $20 ont $30 tel maintenant tout le régime oyo Kabila pesi régime oyo vie na ndenge nini ko banda na présidence ya république ti na mulongo asuka soki Kabila azaki mutema mabe fatia ngaza président de la république parce que Kabila contrôlait l'armée à cette époque là Kabila avait les moyens akape ko engager tala azaki na makoki nyonso ya kosala o azaki na ngoposa pour que atika na bokonzi mais vu que moi noté na sali o faki na sala na niveau na nga ekoki et puis régime o ezali pour kosaka continuité à l'état maman pourquoi ba makambo son dobo kamka Kabila atika kimboka na biso liburu mais boza wana boza na ba diamant boza na ba libale boza na ba boza na nyonso bo asime ko ba keno Kabila ndendoki Kabila frenaki Kabila saki bo non totika temps na suka to évaluer ata facha osa 2 mandats ata osa 3 mandats suka aotika to évaluer siko ozwaki osali 3 mandats premier mandat ezaki mandat moko ya ba excuse mandat moko plaintif omoni bo deuxième mandat kasi osali na ngoni ba fay ezali maji ba fay ezali ba fay tozomona ba vidéo na ba photo ya ba salle d'attente ya ba aéroport ya ba maji ozomona entre tati lombonga go passe ba continuer à kozwa ouais est-ce que ndaka pas Kabila to Kabila mta gérer ressources ba aéroport oui papa j'ai fait comment pour ça moke na suka émission na biso to mekano ko lobela ba imboka to ko zela to ko pesa no mokolo corps ya des fois ko ya bo mona na ba direct bo landango mais lelo yo ba mort subite comme ça ma mingi na mboka na biso Congo to ko yeba te c'est dû à quoi lelo to moni actrice au pendant ça théâtre et pas un groupe à sans souci peu à son âme na kombo ya Naomi Kipulu oya kufi na ville ya Mwanda na kati ya piscine biso peto kenaki Mwanda ngo samato na jape na ba malgré ba kisimba mai bazalaka ba kisimba moto ba robenda yo
mais tomoni moto akufi kasi bitement moto komona ba vidéo ndenge aza ko nager après moto akufi lelo toko pesa ba pasteur ngo raison ba Denis Leslie ba pesa ba prophétie na bangango ba ko bima awa toko pesa ba ko ba ke lelo oyo le msumu le msa asenga ki mwani neza mo donc ba liwa ngo siko omoni to benga ndeko ba mo benga mikolo le prophète tipo vrai biso Denis Leslie ne kona uche na pesa mbote akukoza na raison mama baliwa oyo elandani année passée to kufisaki année aussi to kufisi keba pe année akufika na année 2022 keba pe sito commencer na fin 2022 oyo mususa okende na fungola ngo ba comédien mikolo génération mikolo oyo ko bazandenge mote ba papa na biso belombe po ani ba bavio to oyo kamune ba génération oyo ya mikolo to kamune papa na biso elombe te to ko ngapa ba jeune o bazo ba Naomi to ko ngapa ba Brifi ba ando ko incarner ki PD mais akoma PD ya solo to ko ngapa ba Richard ando ko incarner ki PD mais akoma PD ya solo to ko ngapa ba Nada ando ko incarner ki PD mais akoma PD ya solo to ko ngapa ba bele no akoma ba PD na ba lesbienne e bele ba o nani ba o nani o sa succès mikolo nani as a rapproche maman livre lembo comment belle vie akoma ba PD to ke no libala kutu ya grâce temo et kufi pona belle vie as a moi les na grâce temo babilo ko wana côté ko no mbala grâce temo PD ta génération on ndenge zo ta génération ndenge zo kende ozomona et puis ba comment que ko signer ba makambo na bango ta mususu akia signer ke lo mako bosuki ya 2 ans suki ya 5 ans ya mona kata ezana ngona ezana azobosa na succès et bosa ne c'est que non au signer loko to za 2019 que no 2022 pe eza pembeni ozomona lelo on dekona biso a fleur d'âge ndé balobaka trop jeune ake ko kufa kuna nzela ya mwanda bakoloba faute ya nani toloba nini babilo bango basimbaka ngonga na ekokaki to ezana ngo ka imprudence na ye moko peut-être ayi ko nager ta kina ko nager mais na biko no baza fille moko oyo basala vie mingi je ne pense pas que non ako ozanga ko yeba nage faut taka bango bazwaka bango ti bako louer moi 2 semaines mo papa moko ba uti poto azu bafane pendant 2 semaines ba flat moko boye basala na bango umuna kino ba artiste na biso baza suna moralité malamu te ozomona baza sous na leçon ko pesa bato te ta lelo onde ko na biso Naomi akufi trop jeune et puis mon bese comme que non nani o abomaki ya bimi kama ndo sala kebo non ba artiste na biso bango moko baza luka makambu na bango bazo kende ko luka makambu na bango baza conscient na ba action na bango pe na ba acte nyonso oyo ba posaka baza conscient nango basi kakukanga oui merci eza besoin loko apasi ozomona ba professeur musuto ignora ngo te vena biso de Inès ba prophète de bele abiki non tozomona ba liwe ba artiste ekolandana ozomona so tango zolandana to ko moni nzambe akiko lingate mutu ozota mona ndenge malamu na bino na bibo ke na nyoso kuna ba le 25 décembre te ba bilo bolia kakuna ozomona ba komona ba église moko ba kenda ko sambela kokenda ko sukula kokenda ko sala ba pratique moko bo tala lelo o ndeko na biso akufisi molimo nani mais ndenge la sola prophète de Nilesi somo ya mundu ndenge la sola prophète de Nilesi abi ezana baliwa ezali abi keba na 2022 oyo sila to ko demi tout moko ya nene mboka na biso ekwe na ngambo ya ba comédien na ngambo ya ba comédien mfe na biso ya ndimo sikuta biki na liwa bon abiki na liwa to ba bongo na minto to ba grâce maman na biso Denise Nyakero azana Afrique du Sud kuna ba soins de santé na ye mais keba oyo ko ya na sima to éviter tande ba komi ko sila maje yo ba komi ko sila po nini owela mutu moko ya poto aye moi décembre de l'an pas faire le côté ngitinga na wola kateko est-ce que ba journaliste mususu pesa ba kambo oyo ngai sifila zananga na mutanga malamu kaka couple moko malamu netika filia à ça les plans influence et si la vendre na ngitinga na zangala JBB papa social na ozomona ngitinga zananga mutu moko na on vient David de Lito toto d'où de caractère ozomona que couple moko boye ba yebi nzambe ako yoka likambo moko boye na kombo na yo akobenga yo akoswana leki na yo kibo eza nini ate kurutu nanga fili eza bo asoka eza bongo etika mais so eza bongo te changer ozomona mutu azola kisa nzela ya nzambe to ka fe nanga fili asale mpela ma influence sona nzamba pambola binu eza hasard te ndenge na kutana binu nzamba sake na kutana binu ozomona il faut makambo nyonso ko rendre pe gloire na nzambe bango bakaka niveau so moni que non asombi moi ketch
Asa ma facilité ya son passeport. Abeta moi tour awa na Dubai awa amwa que non vignos. Taka wana vignos yango. Baba mboka elengi. Mboka elengi. Libulu pe elengi te. Ça la simuna mulunge. Ozomona. Donc bilengi ba komi kufa kaka boye komi koto to ka taneti ka monoti. Kala ba je fait on omona. Umuna pa biso to vana kasavo mama na kufi mama na kombe 80 ans mama ezaki ra ko na baninga na biso bo mwana boele msu to kufi na mwa biza mais lelo oyo okoka kaka jeune fille moko 30 ans 25 ans 23 ans jeune garçon moko Olanda boye o abanda ko mana papa moko boye nzoka papa ngo zaka na nguma abisake o apoli awana se biso moko ba jeune. Pour ne pas dire seulement les artistes, Bissomoko, parce que nombre de ces artistes-là sont des jeunes comme nous. Au moins, tu connais que où elle est là. On a tous, moi, $100, moi, les autres, pas tes présents, le cas au sala. Or, aux ana musala au sala raté, mais aux ana posa moi $200 était pas tes pas na poche non. Luka musala au sala. Olinka balinka ka ba via facilité. Tal le onde on a biso non mi pour trop jeune to loba. Paix à son âme, vraiment ma condoléance na famille na enyo soya ya théâtre, ma condoléance na famille na Mobimba. Famille biologique na vraiment papa tu fais comme la personne à Souka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi a déjà ko séjourné na Sankourou a quitté déjà mboka ya la mère Mende ya Cheriba Okende ya Cheo Kitundu donc penda ya bateau yo penda mboka na bango neti yo to ke kuna na idio fa kuna za ya yo ngasi to ke na seme ndio kuna lelo so babi mutu azonga to kumba ina papa nga denile si biso na ndama ko ba ozonga me olala wapi olala wapi mamto omona apona kota mbamona na esprit ya mutu na yo maje chef d'état Félix Antoine Tshisekedi akiti wana to moni ba yeko yamba ye papa Jeffer ba chéri ba okende ba Cheo Kitundu ba Lambert Mende ba Bochab papa Jeffer rapprochement aux salema bato ya FCC PPRD ba ya ko zonga et pas ya Félix ta union sacrée ba koti masu ya union sacrée et ça na coalition FCC cache et comment zonga lango na ndenge mo en caché tout parce que on ne comprend plus rien na bato ba ki ba proche ba Bochab hein papa Jeffer to benga bongo Union sacrée zongi nango likamba supu FCC cash ekomi nango FCC union sacrée rapprochement na bazo zonga maje yo to mota mokonza mboka kendaki ana mbujima na toni na Grand Kasai kuna yo ko imaginer ministre na biso ya ministre intérieur papa Nzana azangi na esika ya kulala babi lelo pe depuis chef de l'état kiti courir zatema depuis chef de l'état alongaki mbujimai alonga ba mboka na bango kuna kurana mai bakati do batika kango poche vraiment que non temboka na nga mwa boye ezali kolongo wana 5 chantiers kenda wapi 5 chantiers ba donc ko sala bon biso pas je 5 chantiers te bongo programme ya 100 jours kenda ki wapi kasa n'est-ce pas babi Marcelin Bilomba conseiller ba bundina conseiller ya énergie ala ta ba bijou na sita katende ba na sita katende place kaka Kabila tika ki ba evre kaka Kabila tika papa ngo ya momo ba ya tonton ngo ozomona donc rapprochement wana ngana zomona ezala nka pona ba intérêt na bango Kabila et plutôt le chef d'état Félix akiti na lodge tala nzela ni na kuta na mbujimai tala nzela ni na atiki na kananga nzela ni atiki na batika pa wana tala salle d'attente ya lodge tanta lodge tala kit ya salle d'attente ya lodge vous blaguez avec le peuple ça banzete ça c'est blaguer avec les gens. Et puis c'est on est contre les pouvoirs. Non, gouverner c'est prévoir. Parce qu'il y a combien d'années 3 ans yango yebisanga na 3 ans na belé mbongo oyo Congo zanango pendant que Christian Tshisekedi a comme millionnaire, pendant que Bafani ba comme millionnaire, ba Anthony ba comme millionnaire, mbongo oyo ko sunga pe ba bongisa banzela wana nyoso ba kwa mtu Kabila. Aéroport ça la date qui te toboka nyoso na pe Kabila a comme ministre changer ba kitu wana, ça c'est blaguer avec les gens. Congo eza lupango ya papa tchana tikela Félix na bana eto na ba entourage na ba kabu ya tema je ndoka Congo eza ya yo eza ya ngeza ba ndeko nyoso ba Holanda biso oyo maintenant ba comme ça ti bien privé ya IDPS bien privé ya ba massa ba mi de France ya Félix to ba camarade papa tchana ba récompenser ba le ko bundaka na vie le to si pouvoir bo saka na Congo eza nini yo kwela ngabo non et puis ba va peut-être solité ba kanga ba photo chef d'état kanga na libulu na poto ba publier pour dire que non voilà l'état que Kabila tikeli biso mboka ba Abraham Lokabanga na e baté des fois ceux qui ba mitongo esala ka songi ndenge nini hein le ba sana bokonzi 3 ans ezali tika longa no to za mwasa mbali to divorcer 3
3 ans à divorce. Oui, non, on peut préparer que 2021 et aux chefs de l'État ont fêté Kuna. Na moi ba bebangel na ngata mo ba septembre bo bandita ba travaux to moi que n'aura belier mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire des travail à la hâte? Le gars chef d'État royal am kona bobo bongisi bosse basinga ba ya ba demi ba kuwa ba chinois ce gars chef d'État seulement séjour na sila longwana basinga les non maman peuple aza mutu a mérité ba mietité. Peuple a mérité aux gens likolo ya mesa parce que peuple nde soit disant taper ça beaucoup zona mama jioni jo quoi de banda ko bongisa ko avec no facha ko le kananzela oh boyemba nguna ngobila tete muna ngisa ah ngobila kombo la tete ba mwinda tete tam kabila facha ko le kaka usili kuna lobby eziki. Ça c'est blaguer avec les gens. Tu penses qu'Anthony, toi Christian, tu sais qu'il dit ils sont des super congolais qui ngana yo. Nous sommes congolais, nous avons tous les mêmes droits. On a pas tant sous Tala, maman, tout doit pouvoir mon sous on était Évariste Bochab Ozaki. Et puis tala Mende, Nganzambe. Évariste Bochab Ozaki proche à Kabila Kabange lelo na union sacré pas Félix Antoine Tshisekedi ayeko yambaye. Hein? Ozaki ministre intérieur à l'époque, le loba makambo bakal mwena sans pour ba kufa na Kasai. Les lots au moni sousou, bah éco se laver, bah continuer l'union sacrée. Totalement estrené, bah son chef de l'État, il fallait ayako yamba chef de l'État. Il fallait. Bon chaba yamba chef de l'État. Quand on a papa na biso François Béabote la Fati passeport na aéroport, tant c'est un directeur il y a des gemmes. Les lots a commis conseiller spécial en matière de sécurité. Tala. Mboka oso ba mwana ba aventure ko bango kandi banda okufa biso soit disant petit peu pour ton lotika là pas je faire tout là moi extrême OK il y a Évariste Bochab le chef de l'État nenga ko yamba ekuna et puis tozongi bongo Palandi botu ko landa penda on ezaki moi extrême OK to l'axi no Évariste Bochab nenga ko yamba chef de l'État moto ezaki proche à Kabila lelo oyo ba continue libulu. Il y a union sacrée papa Jeffer tomoni kuna sous salle d'attente kuna la loja la mère Mende plusieurs fois ministre député PCA nyonso tala loja était ya Félix était ya Bakabundi la Bakabuya était ya Bakadre nyonso ya IDPS ceux qui va se laisser flatter dans système les corbeaux les nerfs bata Kabila ba na suka bango omoni munoko nyonso batia oh 38 ans ya opposition toyebi balabala oh nini il est au pouvoir vous allez aux arrêter et pour il attendait tata dans les sortissants pendant son cours malgré coup de chapeau la mère mendo yeta bongse aéroport ezaki mai na dernière minute ba Moïse Kanga ba pionnier ya Kabila ozaki moto 5 chantiers le laza sénateur batiki province na bo soto papa Jeffer ngai province que tu as un problème te pour ce qui Félix a beaucoup de 3 ans déjà tu as la place tu as la pemboka nae au mona problème la ngezende ya rapprochement wana rapprochement wana ce qui le oyo et ko yaka pour intérêt na bango surtout chez Okitundu des kabilistes di sang ku tout le ba de moi les pinières le but au mona so ba mova saka le but au mona ba mova saka ba Chadar le but au mona ba Chadar parce que Chadar il pas utara na IDPS yango omoni pouvoir oser leur comme oser souté pas ce qui le oyo IDPS a comme m'appelle un mouvement de sentiment le quoi on choisir na baba ventre le gars pour na kotala ba intérêt na bango neti oyo asala kana été azaneka secrétaire général mais il y a déjà tonga daba immeuble na kuna déjà c'est bon et ça na moi lenga pouvoir to comprendre na biso dégoût de ça ozomona mais rapprochement wana batala ngona ba angle belé est-ce que ils allaient pour un complot moko machiavélique na sima na yango est-ce que ça a été le cas ba Bochab na ba que non nana ba mbongo na yiba na tanga Kabila nazala kana jeu pour protéger nga ba toucher nga tibilo na nga ba toucher ngote yango on se rapprocher na Félix to koye bango kaka obi ngalo baka vérité ça est lumière omoni mpole ato tia ngo esika mo na poche et reverser ka somme tala e koye bana kaka Félix azala et puis à un certain moment je me demande est-ce que Félix Asa mon papa Etienne Tshisekedi mais est-ce que sur le plan politique il est l'héritier papa Etienne Tshisekedi Nabi c'est le plan biologique t'es pas sur le plan biologique Asa mon papa Etienne mais je parle des plans politique est-ce que ça héritier papa Etienne Tshisekedi parce que si seulement si il était l'héritier politique papa Etienne Tshisekedi angray ba souci tu sais un héritier ça mutu oyo à comprendre tant on a des liboto par désigner que non mutu bonheur ça héritier par donc et ça par rapport à l'autre rapprochement moko boye est-ce que les lo oyo papa na biso Félix a comprendre ka souci politique papa Etienne Tshisekedi ata banda ko lele ata papa Etienne pa lele mbonga Kabila ata pa lele mbonga Mobutu mais azaka pe na moi souci moko pour répondre à peuple na
Mais est-ce que le Félix au pouvoir, cahier de charge à IDPS, et ça qui n'est qu'à boy. Il y a comment on va faire la Gisèle Mpela, il y a comment on va faire la Nini, il y a comment on va Nini. Est-ce qu'il y a un monde qui a cahier de charge à Bango? Il y a un monde. Pendant que Bissou va bololé na Bango. Surtout pouvoir faire ça, tu sais qu'il y a des détournements, il y a des milliards, il y a des millions, vraiment. Un état de droit, Gangela qui Bissou a un état de droit, il y a un peu de FCCP raison. Tant que non, Union sacrée, c'est un coquille vide. Est-ce que vous avez signé une charte il y a Union sacrée? C'est tout le banini kasi. Union sacrée, c'est une charte. Ils ont ici comme on siège, coordonnateur n'a pas la nani. Tu vois, coordination les tournance, le les côté, le les côté. Ils ont tambour la carte. Donc on a FCC tam bota maka pour na bata FCC te biso zabuso ba pandisango. Papa je faire. Et ça rende pas FCC tam bota maka bato ba ko signer ba. Coordonnateur azalaki. Donc on mona mutambo ya bien signé té. Combien de jours on a Bitakour à Boya bien signé, t'as fait souka signé. On a qu'à charte n'engue signé. Union sacrée comme le siège. La mouki n'a fini Félix Lobi kuna ke adhérer na Union sacrée. Maman Tchalamona adhérer na Union sacrée. Mais il y a une image associée bimi. Ah mamouani. Si quoi batabonné Félix a pas sa crédit. Batabonné Félix a pas sa crédibilité. Batabonné IDPS ba magano té. Ba comprendre si ça ya fait yango bazakuya. Bokolela ka fatika un jour na bazia buzo ba usu bo mitika pe ka ba imboka papa je fais comme la mission na suka émission na. Bona maloba nga suka aucun pouvoir n'est éternel. Pouvoir est éternel na mukili o ezaka ya nzambe. Mandat était si là. Mandat était si là. Yo mataka censé mona na fina biso la même Mendes. Kala mingi te awa. Yo na talo mata censé mona la même Mendes. O matozana. O matate. Yo mta salité yo ye congolais o mais ce to ko lo ba pouvoir à Fati et mais qui un peu ko poussa na la kala peno mo be Kabila o kite sika mo bo poussa na te pas je fais mais le Fati mo po poussa na po kanga moi selfie o ça la pe moi bo. Ya c'est yango de pe plazo zela. Yo poussa na ko kanga photo za mo panzisango. Bon moi siko mutasa na selemba parce que reza la raté. O ya ko bisenga yo kanga photo na Fati o kena moi. O ça yo pour ana bon na mo somba no téléphone te. Po azana na nzala o somba somba téléphone de po kanga ne photo hapo. Mutasa na kinko le kula place que tu banzele za passe. Soit mutuka sala mbujima place kanga mai kuna. Et puis nganzambe. Moi je moni tolinga Congo koleka ba parti politique. Tolinga parti koleka ba autorité morale. Le auto yemba béton. Même bétonner biso banzela wa ki mwenza awa ba bétonner biso ngo peton dimas. Ba béton Obi muto aza pena responsable. Si c'était moi, ça dépendait que de moi. Quand des fois tu as ngama ikaka bongo na potopoto wana banzela mbujima wana. Ba désigner ça ba OVD ba news ba phone ba révoquer bango. Et puis tu vas révoquer bango, le même moment moni Congo eza na mbongo. Pendant que ba chinois ça ko exploiter illicitement kuna ba miner na biso ba miner na biso kuna en complicité na ba famille présidentielle, en complicité na ba famille politique ya nini oh. Biso tu vas te mettre les bras à boko, tu vas que non, ils sont contre les pouvoirs, ils sont contre les chefs de l'État. Non. Non, trop c'est trop. Nous sommes super congolais comme les Kamutu. Attendez, pour la ressource, et puis c'est un Kanda. Tolinga Patrick, on est comme parti politique. Tu es un père, Mobutu, ou mais c'est quoi. Les lots, tu es ressources, on a monté, tu es ressources, il y a comme pour dire quoi. Aucun pouvoir n'est éternel, aucun pouvoir n'est parfait. Oui, merci beaucoup, Pat Jeffer. Comme nous sommes à abonné de partout, à travers Congo Lisanga Télévision, ou les écarts de l'obéla qui pour Namboka, ceux qui te lobby pour Namboka, à venir à Bar, à Rosa Malamote, Congola Golia Malamote, à Rotambo la Manzela Malamote, et Sengeli vraiment. Congolais a zéla changement na pouvoir réflexion toi tu sais que dit nebeto zéla ba congolais musu ba zelaka changement na pouvoir ya Kasavubu ya Mobutu ya Muzé ya Kabila nebeto zéla changement na pouvoir réflexion toi tu sais que dit to comme na suka ya analyse sur ça qui mokola lelo to lobeli penza maebele belé to kenaki na culture to kena politique ya mboka na biso Congo. Merci na bana so bana de partout à travers Congo Lisanga Télévision bon na biso pe sous na canal
Info News. Toujours bon s'abonner massivement, bon aimer, bon partager ma vidéo et vous appelez Malam Mingi, Bambo Teming na JBB Papa Social depuis États-Unis, c'est le Tunga de Lausanne. Un tonton doux des caractères, mon vieux David Olito, ma mère avec la bilonion sort, Tolingi Bino Mingi à trop. Ce qui nous a bazongité, Tokutani, la Mikolezali Koya.